Mbote bandeko nyonso tolandaka réflexion. Na ye ko répondre question ya semaine. Nani aboma Yesu Kristo na ekulusu? Satan ube ye moko Nzambe. Eza na batu mingi tondimaka liloba na Nzambe te. Tozwaka Bible lokola livre moko oyo eza n'importance te. Mais eza pe na batu oyo bandimaka liloba na Nzambe. Naye ko répondre question na biso. Eza na verset moko na Bible epai Yesu azoloba na bayekoli na ye. Kopo oyo ezali makila na ngai. Ekosopana po na bino. Yango nde moto ezali kotia boyokani ya sika na kati ya Nzambe na batu. Alors, tangu babakaki Yesu na ekulusu, masumu na biso nyonso ekweyaki likolo na ye. Yende amemaki bapasi oyo elingaki kozala ya biso. Tangu Nzambe azotala Yesu na ekulusu, azomona nini? Masumu. Tangu Nzambe azomona masumu na ekulusu, esengelaki apesa yango punition. Punition wana eza kanda na Nzambe. Kanda na Nzambe eza réponse ya Nzambe na masumu. Po Nzambe asepelaka na masumu te. Donc esengelaki Nzambe adétruire masumu. Masumu ezalaki wapi? Masumu ezalaki na ekulusu. Na ekulusu nani azalaki kuna? Ezanga na yo te. Ezalaki Yesu. Toko fongola ba Bible na biso. Toko tanga na Hébreu chapitre 2 verset 9. Na tangi. Kasi makambu tomoni yango oyo na mwa tango moke. Yesu azalaki na se ya ba angelu. Bongo aye kozwa lokumu monene pona pasi oyo ayokaki. Ezali na bolamu ya Nzambe nde Yesu akufaki po abikisa moto nyonso. Toye na Luc chapitre 22 verset 22. Ya solo mwana ya moto akokufa ndenge Nzambe akana. Réponse ya motuna na biso eza Nzambe nde ye aboma Yesu na ekulusu. Toza toujours ensemble. Bayo. Service traiteur. Service traiteur. Nos services, vos services. Mariage, anniversaire, baptême, chez vous, chez nous, partout, avec Service traiteur. Sur place et bien sûr, importé et pourquoi pas, nous sommes là pour vous. Notre numéro 06 14 49 23 11. Encore 06 14 49 23 11 France. Route de Vaucelas 91 580. Avec nous, Service traiteur, super cool, super chic. À manger, à boire, à grignoter. Chez nous, bien sûr, soyez là, bienvenue chez nous. Bon appétit et à tout à l'heure.